résidence ayena mobali na ye place bana na bibali baba ndoki so mwasi azate okotisi mbanda vanda wana mbanda étudier terrain mbanda yoki masola baboyi akalikile ka petit mo ya kofi azue petit mo konfia so nga nazate mbanda na kati ndako abwaka bakisi na salon na couloir na salle de bain na chambre na biso parce que nga nazate tina suka mbanda sa nini oganye mbanda po anini ta nga nazalaka te yo kotaka ok bébé namoni message no oza yo nyonso to bosalela yo eza mbongo no moko c'est pas l'argent de Kofi oka kote basi ya Kofi nyonso bale mbongo ya Kofi sans kisi basi ya Kofi tu bale mbongo ya Kofi sans kisi mais yo olia mbongo ya Kofi na kisi bien sûr olia mbongo ya Kofi te mais na kisi tande oza zoba yo chivu otinda mwana na na kati ya lopango na ye moko na kati ya zato okotisi mbanda vanda wana mbanda étudier terrain résidence ayena mobali na so parce que nga nazate asola baboyi akalikile ka petit mo ya kofi na ye place bana na bibali baba ndoki so mwasi azate okotisi mbanda vanda wana mbanda étudier terrain mbanda yoki masola baboyi akalikile ka petit mo ya kofi azue petit mo konfia so nga nazate mbanda na kati ndako abwaka bakisi na salon na couloir na salle de bain na chambre na biso parce que nga nazate tina suka mbanda sa nini oganye mbanda po anini ta nga nazalaka te yo kotaka ok bébé namoni message no oza yo nyonso to bosalela yo eza mbongo no moko c'est pas l'argent de Kofi oka kote basi ya Kofi nyonso bale mbongo ya Kofi sans kisi basi ya Kofi tu bale mbongo ya Kofi sans kisi mais yo olia mbongo ya Kofi na kisi bien sûr olia mbongo ya Kofi te mais na kisi tande oza zoba yo chivundu danseuse aboti na Kofi yo chanteuse nyonso ekei danseuse aboti na Kofi mais chanteuse nyonso balongoli oza zoba mono na mona te ato sutuki ma chérie soni mutu esalo po longo orchestre wana omwa ningo yo singa batu pardon te na longwe na nga o longwa ndeni po bomoyi na yo na famino nyonso yana maboko ya Kofi kolia na bino kolata basenzi nyonso na maboko ya Kofi mvoma ya vi na bino bokana kate eza Kofi yebisanga elo nini malongo yo olongo lesute eza da trop tard na âge no wana mwana te ba ride salo dane longi loka papier to dako sa papier na ni arrivé na ba classe na mu pepoli na classe aussi ko ba ride sans snap ozu ba ride na mbunjo kolata loka mutakoli na mayanje oyeba apota mwana talent te concert robe bibembe obi Kofi so atala lia yo ko kanda na mbeto mais ana chote face à kisakata ma chérie t'es déjà perdu désolé tout de toi mbongo tout Kofi akabela abino eza un quart ya mbongo fa pesa yo obimisa album mbongo eleka pa Kofi ba koso na bolingo sindi ye yo tozo ce que ba kosa yo tu ne pas ni Kofi lingoza na manager te pona nini Kofi akoti koza la liberté ayebi ke oye bebele pourquoi zo lingoza na manager te pourquoi tika côté sindi fallait que non sala fichu na arkeli yo siko outi na quartier la te olobaka français kele na Kofi central luka mobali na omo ya bien ya jeune lukoza na mobali ya yo moko luka manager olunga ko épanouir na minute ndo beta lisolo na o so to beti komba fali to beti to beti kombo na yo
Soto beti kombo fali to on beta kombo na yo. Bebi poani olingo sa na niveau moko ata ba José wana ya Niger ya ni o ya Côte d'Ivoire banga ba tema na ote. To on beta kombo na Congo to beti kombo fali. Na ma yelo za na ngo olingo ba South Afrique na ba américain. Mais nous sommes perdus. Désolé. Mawa. Mawa. Tout de toi et longwa. Otikali ekeko. Pe mukolo osala erreur longwa. Osala sous succès te. Donc otikali wana vie. Osala sous succès te. Pour toi c'est fini. Pour toi c'est fini. Patoka mama Raissa Vambili. Nakina Raissa Vambili. Raissa Vambili. Maintenant c'est nos babas. Il faut saisir l'opportunité. Raissa Vambili a ça la succès ma casse na Kinshasa. Bazo bois ka spaghetti. Bayaya TV, Raissa Beauté, Raissa Spaghetti, Raissa Vambili. Raissa Soukati na ndaku, akomi mwasi ya lesbienne. Raissa za mwasi Alisala. Alisala ka moko vena biso na poto. Raissa za mwasi Alisala. Ayeko koma ndaku moko na Tony Show. Vena biso mo be journaliste zo sanda Kinshasa Tony Show. Alimwa pe asila. Tony Show. Raissa bimina musicien nini te. Abimina muta théâtre nini te. Kindumba boni ko saisir opportunité te. Kindumba e matake na mutu. Soba kena ko soba maya ko sokola e to ebite. Osanda kumoko na Tony Show. Mais Raissa komi na lele. Abala mokili mobi abimana ba kofi ban abimina ba tutu ba prêtre kolobate ba musicien kolobate to so bo luka ka délivrance ba jidol ba vera beaucoup ta pesa kai masanga lelo Raissa asala accident Raissa zangi beki. Muta asombele beki Junior Wendo. Na ba musicien nyonso Raissa Vambili yeba na vie. Na ba prêtre nyonso yeba na vie. Na ba tuto abimana bango. Raissa suki na beki muta ele beki moko wana Junior Wendo. Na poto Junior Wendo asombele beki amemele na Kinshasa. Nda koma otama na beki wana o Junior Wendo ele na poto. Donc, il faut saisir l'opportunité. Faut pas qu'on l'ait na succès. Faut que on a mis tout. Na moment on a Raissa ça qui moi c'est andaka Tony Show. So ka tchela ka Tony Show mayele. Ero me bata na poto. Ou soit bana ba business mususu. Parce que Tony Show est intelligent. Alinga Raissa na bolingo solo ba comme nanda kumoko. Raissa elle était belle. Azo si bon. Na moment wana anga kenda ta ba Dubai ne ba ninga msuba salaka ba se retrouver la poto très simbelenga na Glody de Suka bazaki ba millionnaire te ndako bazova na bandal ezele mukie mais bazota ya kokangisa mbongo ba bima ba ya poto ba yepe poto ba continuer ba chaîne na bango ba sali ba exotique ba s'imposa ba na range na bango bazo sama kam na bango o sutu ka benda ko la bango si na Kinshasa retraite bazongi kin. Mais ba Raissa basa basio ba ela mibali mpoka. Raissa obimana Kofi, ce peut Kofi balaka à l'époque. Ba jidol ba nani mibali belé. Azo ke la na lele, akomi mwasi ya lele confirmé. Na kata ndako Tony Show. Makamuno so Raissa zo sali banda e bomela Tony Show musala. Ali sala kuta makasa ya poto. Lelo fe na so Tony Show na yebi mutute. Na kini wana batutu ba osala lelo na TV ba yebi Tony Show te. Mais Tony Show à l'époque ba Papi Mboma, ba Marius Munga, ba Tony Show wana. Si ça comment que tu déjà sur ya couleur TV. A comment déjà Tony Show. Lelo Tony Show muta baby sa vie à Tony Show Raissa Vambili. Moi c'est là na moi si libanda. Tony Show akangai combien de fois. Na mobali ne ya mwana moi si wana to tangate. Akangie combien de fois. A bêtier combien de fois. Mais oso manquer ni na ndako. Tony Show, Tony Kokote, Tony Show.
mobali azo kango na mobali musu ya mobali ba obeta kola banzela na supporter ba musicien na supporter susu lele lelo vraisa vambili ye wana komi mama gouvernement aidé tango zaka kitoko oponaka opposition omle emo succès ko sa biso wana succès mibali no so Orlando omi mono joza danger te na kati bato ba Orlando wana trieno moko ufanda parce que bato to ba Orlando wana mibala bato baza ba prêtre wana baba marié okobwaka boss bandale nditi dimanche a marié ata kabelo 5000 a marié azulo ndako a position akabila ko chef moi aka marié mukolo mutu musupa obima ya kitoko ana succès ko leko akoma kuna Mali la Benjamin. Donc, tant que vous avez yellow 1000, moni yo lungo cha mushina, yende fo cha de base. Moni garçon yo mona ke a marié te, a lungo ko le kabatu nyonso, onjora zo landa yo mingi, ya to ata nyoko le lobisu so benga nesu yo. Ata kucho na mutu ake lobisu yende fo cha ikutunde za de base. Po yende mtana amour vrai na yo. Yende boko va na ibo construire vie. Oh no so boye wana be matalana bokende ye otikala soko beli olali na se ye oya na ba fruit andoya chaque jour oya na présence et au fortifie me bangwana boya te pourquoi na bela na kin lokolo basi na bela ambaso place na yebaka nani ya mutu na mutu na ngate na ba vie tout na bois kaka era na vena ndalo ce qui presque une année na c'est sorry nabike na ba vie tout na bois kaka nabike na vie na koki jamais ko lobana Willy Musheni même na ba moment difficile nanga assistanga même na ke bota en Afrique du Sud na moment na katani aoya on secours do amu do négliger na vie nanga te na ba musicien na ba musicien ba yedanga na ba musicien ba vie ba yati obenge atangi view poza suna succès te ona makambute obela olongwa na game so komele atangi o répondre te mais na biki komele sali o moni ngo na ça va sali ça va faut savoir na se ba via ba profiter tant toi na boye so ka o se laisser faire ba bossa nyo na game sili ba raisa baki mo bulumo nyoso tele sa ba l'époque à Sinzamba au foot bino so bo lavaka to ebité comment osa marié na ndako na mobali oke ko lala na mwana mwasi libanda ta place memio we bana basion we mwasi zo bima nao wapi ata liso ya kotala yo ata ko koma komelako okomo singa gouvernement bon tango za en vie mes chéris il faut saisir l'opportunité collègue qui sera opportunité mususu te leko kabu so na lexa opportunité fali ndepe na se retrouver na pototi loko na kanga ka opportunité et meminga pe faut ça opportuniste en fait il faut qu'on saisisse l'opportunité au moment où ça est comme lieu collègue ça te mususu ya premièrement faut ça visionnaire premièrement faut ça na vision deuxièmement faut ça na esprit positif ya ko s'imposer faut avoir toujours un esprit positif ko tsaka négativité la vie na ote so na bina ke pas fali est-ce que simba est-ce que bolinganga est-ce que aussi te doute et simba souté non ke pas fali batu ba boya nga ba ozala mena ko s'imposer bolinganga na début batu so tiko ba fali no finga batu 4 à 5 émissions. Tu vois, on va falloir comme débloquer, bah tout bah ya bah ton ban. Boulot, au convoque mais ça là bah tout bah remis pour toi. Au point au boulot non s'imposer. Au là ça va bien nga yena nga pour la bah jeter nga yena penza. Na luka vina nga na yena nga lelo. Na ya poto menana batu musu ba bandaka kolobela fali bata ba paix de foi bata ba doute alobeli fali 2 ans fallait qu'il papa journaliste était na moment ko kaka
fali alinga no koko kipe ba journaliste a voyager na bango ya lembi na ye akende na orchestre mususu akomi no finga fali bata ba paix de foi tant ka ya longwe biso opportunité ye poto tiko yo mto kendaki tant mso toke poto yo lingo zonga makambo nyonso esili yo ozana positivité te ozana art de parler te o imposera batu maloba na ote batu ba okipe ko tuté ozonga te tali bongo te faut ko imposera maloba na yo avant so lamki na tongo avant so na mutu nyonso na téléphone avant ça la nini nyonso ngosa na journée avant au brosser yo mofo mi pambola tongo etani nasali prière ton aussi sa prière na bandi komi saka avant na brosser nena lamuki na tongo boy nyonso ya mabeza pona journal lelo ezwangati ndena lamuki na tongo boy accident nouvelle à mabe mobali abakisa mona ngana nzela te bato balongola ba ina na ba via bato ba mona ngati bato ba kabela biso po ba benda biso ba jour ya mokili ba mona ngati mona so kabela ngambonga mabe po pesa nga retour lelo to lobby esa nga retour e ibanga mutu na famille sans pour autant mona signer bata mayele mabenyo so ole kana nzela ola kabela nga na bulu wana seigneur aza retour expéditeur na kana ye na béni nzambe na nga la kitsa bokonji seigneur je te bénis na béni journée muto omona mwana na ngate baluke na moyi na butu na non na muto omona te na classe mwana classe andoki mwana kaso e ba science kit mama na ba professeur ba otangisa bango bata ba science kit bata ba otamwana nzela mituka accident likolo ya bana na ngate ya famille na ngate ya bandeko na ngate ya ba parents na ngate na mibe nde na obima boye bato bazipaka bato bilongi bamona ngate bato bazwaka bato na mbote seigneur loboko ne ratenga to suka na munoko bato batia bato kitendi elongi ne longi okela bato ba masque de vieillesse ezwanga te beauté oyo ndenge ka nomi mona nde na otambola lumière ne longi nanga elongi nanga ekongela place na koti bato botalanga na ko imposer donc nde nazanga moko lumière seigneur bénis moi pardonne mes péchés kota mabunga na ngate naka mutu naza imparfait zinga nga pene na sali papu na protéger nga et si na béni journée oza la camarade oya ki pochanga masque de vieillesse et denda oya ko pesa ngambote po yibanga eloko o denda oko denda allez bino bakisa no mi kem tala viara isa to mo sengele aide d'internet poani po ebi ko saisir opportunité te na vivre aux opportunistes okute na mobali mo ya vision mobali mo ya mayele mobali mo bo ko pa beneke suna tie mayele ba ina neze bele ba boka mo biso otiki po za mbongo mukie okelanda mbongo ebele sans vision et monani bolie bozo sa no folie après quelque temps kune kufi ongozo ngakoto jamais yo mo zakino opportuniste nesi raisa famille succès ça qui est mutu pasi ya succès va mettre zango succès ce que yé quand ça la troublé na succès tu vois comme ça coucher avec 5-6 personnes la journée ba ben c'est quoi bon balalo c'est bon balalo va mettre ça succès boss oh la benga que faut ça bon na ça m'occuper na tinda mutu boss naza m'occuper les choses na peine occuper na selo mo beno mono te na tinda mutu na tinda kombo tshela na pesa numéro mo bole excellent okimi yo mo za mo shebi kene no sula e ko mbetu to comprendre ati na kima ngono okimi ba raisa ba sali vie mabe et le karma existe ato komi ko sambela ozono molo mo ko moi j'ai tout bato sali sabata mitema mawa o balimbisa o basambela so bosungaye eso sezo sama bato basungaye ninga zo senga gouvernement équipé gouvernement ni équipé vous mettez les cagnottes na télé bato ma ba pesa mais et tirer bisoka leso ke na vie ko ça l'emporter na succès ti mobali na mwasi basa na succès ndenge morote basi ba na vie limitée mibali ba kenda tina ki bompaka na mwasi mwana muke Regina Daniel na mbana mkolona akoza ta mwasi ya papa na ti
pour saisir l'opportunité. Donc c'est ça. Awa, le 19 en Nzambi, bon j'en non le 19. Le 19 à la journée. Beaucoup va dire le 19. Le 19 à la journée. Mercredi, maman et bon jeudi modèle to la innocent. Jeudi, Anita, yo que ça sous vidéo kuna oche sous combat ya yo ni to ko sa vidéo Anita, okabona gali na gezma wete. So monika geza komi camarade mutu yo pe ko mutala camarade. Okena ko comment autant na gali gavel partout. Gez parce qu'il supportait ta sundola gali bozana e. Deti ko to gali ye moko to tele si makasi kuna yo moyebi ke loko ozozati. Alo kwa mwasi penza kuna kutu malonga ya te ata kotala kabe malonga ya te Anita sotere bote kamune bele lokwa ekolo kosa bacha na mbika Anita yo na beno ko toucher bien lundi nini après le 19 oche mune bele lokwa kosa bacha na mbika tala mune bele lokwa Thompson ya 12 plus ta mine lokwa rama Thompson ya 12 plus mune bele la munoko kizeng ozina enzange na wana inosbi enzange makole lemba buka na ko kipe bino kitoko le 19 les 20 pour na yebi que les 20 nde makambo ozira non atano ay les 20 on mercredi no ça live na et pour la noce na chama ala programme mama tamine bele lokwa kosa na ko yela bino yo so tenka rebo na poto Anita rebo na poto yo zapio ozi o mususu trésor congolo moi mobali tala zolo kwa Mr Bean trésor congolo boyo koma bebo poni na mwana no jeune garçon te suki bakiki bakata ko lokwa dessin animé tete elonga trésor congolo bakiki bakata ke na katikati lokwa dessin animé tete ta bakiki mle lokwa dessin animé tete zolo boyo lokwa Mr Bean bon zolo ngo yo komi obongo ndeni zolo kwa Mr Bean comment on mazolo kwa elonga lokwa Mr Bean comme lokwa dessin animé trésor congolo ta bakiki na katikati zolo sko ezipio tina katikati okoma bebo po ani trésor congolo yo lelo bakoma mona mafinga kindingu mabe bafinga kindingu wana bakoma mona mabe ka kindingu insulté fali azaki bienvenue pa na binoti yo za la campagne nini oyo opesa biso poto boya musée aozala wana babaki tout se paye ici bas aozon sebno comme nous bosala biso lelo mafinga kindingu komi ke afinga artiste wana afinga mwasina tango kindingu azo finga biso yo trésor congolo na sango na fere bopekisa ka ite poani tanga sala kanzemba plus jamais ça bopekisa ka ite pourquoi lelo kindingu ay kote bo rappeler biso combien de fois finga biso te bino pe fois finga bino nanu faire okitana ko la dollar biso pe photo sepela nanu il faut finga bino pe nanu ke gigo la landa bango tozaka na dasa ibenge kabo ya nani gado ça comme neta kana de lo yo trazo comme ça moral ke ono abande ko finga biso pe tamazo finga biso to supporta ki muta ko lelate muto lelate match zongi ki dasa ki diaba match zongi pa na bino zolo kwa Mr Binte ba kiki bakata na katikati ki zengi nyama trésor congolo ta munoko munene ta mino ndalo ba mino lokwa mukala ndunda imbécile ta mino belo kwa mukala ndunda yo za muto yolo na batwa munoko ngoza ko espace fanda te munoko lokwa lidusu afinga artiste wana imbécile na fansa ndamu yo tanga bien yo muta ko na passe zo kwa muta ko na passe elolo kwa liyanzi nyama zoba te longi mabelo kwa ntombokila yo ko ba batwa na forme elongi ko ba elongo ko la witch elongi compliqué te elongi mabenya maloko mboma liboto ki zengi yo ko pesa son moral yo walo kwa saka makala na ngo banga hotel longi mabelongi compliqué elongi mbata
zolo mulelo kwa dessin malu ya Mr Bean ta zolo kwa Mr Bean ki zengi olo kwa film Charlotte noir et blanc zoba nyama bisuba muluba bisuba o eloko osala ça te porter parole comme ki zengi yo tala yo sa politologue en français moins politologue asa kwa mutu otana école sa bisumba yo tanga maternelle yo bi good yo tazo kongolo maman na tata na ba bolole batangi so na école maternelle te ba ya mikolo ba ninga bakenda ba misala yo musano ko va na kiti ko lo basoka mba fere yo zoba nyama yo yebi good yo yebe lengo ke classe na good yo yebe lengo ke classe ba tiro bilono so na kata chakos yo yebi ardoise yo tanga yo yebi crayon yo yebi gomme yo mto tangi primaire bien te o tangi maternelle bien te ko bi politologue journée yebo tanga dictionnaire yebi ko limbo la dictionnaire yo la dictionnaire ba bata français moins ta ba kiki na katikati longo compliqué ba kati ba kiki na katikati imbécile ko tatouage raté zoba nyama bisuba na camarade no apo ba bata kindingo lo bananko yo ko ba so de son moral ta munoko munene nyama imbécile mi lo ko mukala ndunda bitwikira zoba nyama imbécile na muninga no yo sa leçon moral o pesa biso mi ne sauter sur le popcorn les autres sauter nyama la imbécile yo ko na quartier nini ta makolo mabenya mais ça ponje mutaka ngai suki makasi imbécile olo ko momba kanga suki maboko na bawenji ko to planter bango camarade no azali ayo traso Congolo na se ko na ko 6 carrière imbécile garçon décalé son nyama kalso toboka zoba yo na décalé so bien yo imbécile mutata kalso na bangenza nye kalso toboka nyama kande zolo no lala bongo courbe depe loko no mona ne lala zoba nyama madesi soko pungama camarade no azali oche mine belo kama chicha koko camarade no sa ta mine belo kama chicha koko nyama kizengi yo komo le koko lo yo bino so ba occupé bino te boye so ba ne ko sa charger na bino bo fandi ta milo comme talia ki koko nya kuti makasi nyama komi poussière aboki na se zoba nyama di kala konki o ka so salité zoba politologue zoba yo tonga affaire yo autant à faire chaque jour na préféré gouver 1000 fois que yo ko boma faire ndo za bongo eloko comme lobi so bongo za o luka confiance pas faire na préféré nga lobi sa gouverner mais gouva za vrai fois 1000 parce que yo ba ucho luka gouverner kesa mo ba ko to kesa na gouva boy so ba proposer que olingo kende po autant à faire na préféré gouver wana kutu azala ba finance na faire tika de verre que yo tonga faire matin midi so lo koso oko sanza ba fufu nyoso le na ndako minyo Abraham zoba nyama zolo kwa njombo kizengi oko sanza ba fufu nyoso le na ndako ya minyo Abraham songi lo koso kwa ko tonga ba pona fufu di kuita fufu lo bisako mabenyo sa faire zoba hypocrite ba des hypocrites zoba nyama te longi maboko ebale yo nana ngo bango na zolo na zo kwa jipa Celestin na classe zolo wa jipa Celestin yo ba ko bango zolo vase kite bloko Celestin ta zolo mabe zolo boti muninga musuli ko ta zolo mukuwa nyama loka mutu ba ko bongse zolo. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product ba produit oyo eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso oyo ezo sunga biso pona ba santé produit oyo eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et edenga pona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngote insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et yaki kisusu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non et seigneur na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka ko skende même musala te ozana problème ya diabète contactez maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème il y a stérilité, problème il y a fragilité, problème il y a problème
problème oyo ezotumbisa santé na yo kohésite te ocontacte nga na numéro na ngai. Oza na problème oyo basuki ezokatana, oza na problème ya po baproduit na biso ezoaide biso mpona santé mpe beauté na biso. Oza na problème nini ezoderange yo kohésite te. Prostate ezotumbisa yo kohésite te. Nini ezotumbisa yo benga ngai baproduit oyo eza kosunga maladie nyonso tu. Alors santé yango eleki nyonso. Soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te, mais baprojet na yo okosala yango te. Alors contactez biso na plus 44 79 853 90 849. Alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te. Nalingaka bino mingi yangwana na yeli bino ba produit ya kitoko oyo ekota na ndaku na yo e restaurer santé na yo e bikisa yo ba produit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine, Mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango eza nini? Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prix te. Santé eza na prix te. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh,
nalela la mignonne botikanga nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango 0 lobezalaki na 10 52 yo bongoli yango na 1 yango ezopesa posa kozongisanga bebe na mbuluma basala bashose kaka mpona bavoiture te